La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. Bandeko nanga ba chroniqueur, bandeko tosala musala oyo, s'il vous plaît. So boza na matière te botika koya ko bebisa réputation ya mwana mwasi ya bato aza na bomoi te. Dès son vivant déjà Caroline azalaki mutu ya polémique te. Bandeko liwa bandeko na biso bazo kufa briske eza ko interpeller biso te. Bandeko bazotika biso briske kaka bwe mutu alalaki kaka bwe pu akweyi akufi mutu ake kobota kaka bwe akufi interpelaka nango biso te. Bandeko moko tozalaka na motema mawa, moko tozalaka na motema ya mawa. Siko kaka bopelisi ba live bobandi mutu na mutu azoya na raison na ye boyoki bien balobi ke Caroline akufi na eloko mususu te, akendaki kobota aboti akufi mwana atikali. Toza wana te po toyaka na information ya lukuta na réseaux sociaux. À un moment donné tokomi kolekisa eza kitoko te la famille, eza kitoko te. Bozalaki wapi po boya kobetela biso lisolo yango avant? Bozalaki wapi? Fale boya kobetela biso masolo yango bozobeta wana avant bozalaki wapi? Bobombaki masolo yango bozela soki Caroline akufi après boya nango na réseaux sociaux. Bandeko tomitala. Caroline akokisi mokano, nzamba akokisi mokano na ye na vie ya Caroline. Ngonga na ye koki akufi akei, totikali yo nanga. Mutu na mutu abunda po na ngonga na ye soki ekoki akei akende na esika ya malamu. Yo kokende na esika nini? Yo mesana kovandela ba vie ya batu na ba fausse information na réseaux sociaux. Yaya soki nzamba bengi yo lelo okokende na esika nini? Tomilengela mondango eza nango ya biso te. Tout ça à cause de l'argent. Opelisa live ozwi 5, 6, 10 personnes otie bango wana boya kolobe bobandi kobimisa ba cause belé. Mwana mwasi azaki na ye na rando te na réseaux sociaux, tout le monde toyebi. Comédienne moka banda ko se respecter. Comédienne moka zaki na barando te. En tout cas, ça passe la famille na otika bino tolanda ba vidéo on azotie la bino eza vraiment pasi pe mawa. Merci beaucoup nzamba pambola bandeko bolanda biso. En tout cas, mes condoléances na biso nyonso oto ki pasi na mitema na liwa ya ndeko na biso, ya mama na biso, ya comédienne na biso Caroline, likonzi ya famille, muto asungaka bandeko na ye. Eza passe la famille, eza na ba histoire musu toyebi moyeto ya kobeta ngo eza te po eza vraiment eza pasi mingi. Eza pasi mi boyebi te combien famille ya mama Caro baza na pasi boyebi yango te. À un moment donné botika kobeta ba histoire o bozo maîtriser te na réseaux sociaux eza pasi pe ma wala famille. Sans plus tarder na otika bino tolanda live na biso ndenge lekelaki tolanda vraiment live na biso lolenge lekelaki na Kimia nyonso. En tout cas, merci beaucoup na mama Sarah Kimia pour na live na yo. Nzamba lola pambola on a sepelaka na sagesse na yo vraiment. Mama Sarah Kimia zalaka trop sage. En tout cas, ça la analyse na ye très bien. Nazaki na live na ye. En tout cas, to partager ki ebele pour na liwa ya mama na biso Caroline Ikwa. Nazoti ke la bino tolanda yango. Mes condoléances à toute la famille. Beaucoup de courage na famille Mobimba. En tout cas, courage na famille ya mama Betty Caroline. Et ça facile te mais nzambe ka anda o consoler mitema na bino. Alors la famille, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Partagez sur Facebook, partagez sur WhatsApp, partagez sur Messenger. Alors Tolanda. Ya kala to ya sika. Oh, nzambe.
Oh, likambo somo boye. Ya somo mama. Ay, nzambe bato malamu baumelaka te mpona nini? Mystère nzambe. Nzambe. Bonjour maman Marie. Nakobota. Caro akufa nini ma chérie? Mama, Zambalula, Répondre à Nakati ba micro ya bato ba omata po sinon après ça fait un peu beaucoup de bruit. Akena ekobota maman ya onka to répéter nakati ya live pour message les kamalam. Akena ekobota tiki mwana donc yango wana. ayamba bolimo na kimia. Courage, pense na famille na biologique famille sinar ki mo. Nzambe moko ayebi pa décider toloba nini. Exactement. Topesaka makasi na bao batika makasi na bana na ye. Nakobota akona pa akufi be mwana Te mwana azali mama. mwana akufi be mwana pa aza vivant. Mwana azali en tout cas mwana azali. Ya mwasi to mobali. En tout cas ba détail wana toya nango sima. Mais mwana azali. Salut ma queen. Salut ma queen d'ami. Allô, maman. Allô. Maman Myriam Aloba. Allô, maman. Allô, maman. Oui, maman Tozo Kai. Allô, maman. Nani émotion, maman, la lundi, elle venait jeudi. Abeli nini, maman. Abeli nini, makaro. Maman, zamilanga ye, passé, bukitisanga, bukitisanga. Maman. Eh, et aussi le beauté là, ma queen Loba, pardon. Baba t'avais émotion pe makasi nzambe na omati sikoko loba te bakitso lisusu Seigneur. Merci le beauté là, s'il te plaît. Salut ma queen, boni. Ça va bien ma queen d'amour. Bonio. Yeah. Ça va bien ma queen, ka sango ya pasi oyo nazoyebisa yo. Sango oyo esalinga pasi moko koye koimagine te. Donc tout ça, ntango bato bakufaka boye, biso bato tozomata na bémotion eza mabe te, mais tomilengela. Exact. Tomilengela. Sote inutile ozana ba conflit, inutile ya kobanda koyina baninga. Nakoma so na otala baliwa boye, ezo rappelenga mambo ebele ya vie. Makambo ebele ya vie. Lelo tokomaka barando na ba réseaux sociaux yango ozonga boye rando kende boye rando ta baninga nde bazokufa boye. Caroline ayebaki te ka okufe. Elle avait des projets. Peut-être azaki pe na makambo ya bande kokanisa sala lelo na 17h. Exactement. Mais monde yango eza ya biso te. Monde yango eza ya biso te, peuple congolais. Na place toyaka koenchaîne na baninga obandi kobeta lisolo de A à Z lisolo oyebi te. Tomilengela. Tomilengela komona jeune fille, Caroline azananu, age zananu. Jeune maman. Donc pasi moko makwina koyo ko imagine te jeune maman. Atiki bana na ye azaki na ba projet lokola yo nanga, azana ba projet lokola mutu nyonso. Mais ake kufa kaka na kobota. Na na kino wana sina bien kai ko checker pona mikana tala so toko sana émission bon. Expliquer nga wa expliquer et tout pour comme pas azaka trop sage atikala kozata na barando te barando te donc akipaka te secret na ezala nini mais talanga ne baloba Dieu l'homme propose et Dieu dispose compliqué plein de talents azaki na batalent na ye mais omona ete na barando ya buzoba azaki pe kosambela donc liwa eza nzambe nde apermettraka liwa nzambe nde apermettre liwa. Ça fait mal, tobongola mitema bandeko, tobongola mitema.
baliwabo baliwabo etango bandeko bazokufa esungaka biso tobongolaka mitema. Vanité de vanité eteyaka biso. Vanité de vanité lelo tour na ye lobi tour a mutu mosusu lobi kuna tour a mutu mosusu donc ya komi na re na ya kiti siko biso baoyo toza na bomoi mitema na biso eza ndeni ka nde liwango ezoyi ezolaka te. Nzambe ayoka mawa ma queen. C'est ça même. Nzambe ayoka mawa vraiment. Ah, ça fait mal. Ouais, t'es ma queen, Nzamba Sunga. Ça fait mal. Les aussi, ça n'a courage. Au monde, a courage et sili. Na moni ba publication au courage et silinga. Na tika luana na page pa Caleb na ota. Courage et silinga mama. Tozana bango moi ba semeki. Et si kanga na baleli. Ndeko moko pa baleli na famille na bango. Baby courage et silinga pena na lobi non. Vanité de vanité maman. Ah oui, c'était vanité. Vanité de vanité. Batamala batama beba otikalaka, batamala muba okendaka. Ezaka passe. Ah, moi t'es ma queen. Hello, maman de Sion. So, font la no micro. Et à passer, Ursel. Maman de Sion, Olali. Allô? Allô, maman de Sion. Tozo yo kayoba. Bonjour, maman. Première fois, là, m'a vraiment live dans le Kamba. Il y a maman Caro. En tout cas, Naoto Monica, il y a semaine passée. Nini Nzambe. Il y a semaine passée, na moni na live. Na moni écoute, munene. Nzo kezaki ndezemi. Oh oui, maman. En tout cas, merci vraiment la live au sali vraiment. Mère des opprimés, Zéla, la maman de Sion à Loba, Bonde Oloba, sinon t'es ça, abus interférence. Merci. En tout cas, maman, et sali passi. Oui. Et sali passi, kamo. Maman, nga na ebisio ko bota o e bangi sanga même na poto awa. Nga na sala 10 ans pour na bota mwana nga aussi. Mais pas que ko bota pe mwana ngo maman complication. Si na kisa mena nga na kufa na mwana. C'est ça. Maman complication na isa nzambe nga biso ikaka opesi nga mwana moko na préféré na fane so ya ko bota ya boye. Tant na moni mwasi oyo na moni akufi nga bi Seigneur. Tant na ko lande pa no bi ke ba kufi na maternité nga na bi mama zaki dia na bana na ye Seigneur pitié. Ah, nzamba pesa makasi vraiment. Oui, nzamba pesa makasi. Nzamba pesa makasi moi so aswana kate azara kimia douce. Nga na ebie depuis na bandal bas perone na kina chasse na kishasa na otanga na bandal na ba nini na bosa na école ngwana na collège moi zaki na bandal wana ndi na bandal ko mona fungoli sa salon na wana na entrée wana bandal wana à l'époque na yeba ba 2007. En tout cas maman merci vraiment la live ningo pour bakambozo maloba malamu nzamba pambola. Merci beaucoup. Mais kobota o nzambe vraiment ko asunga biso to kenda kobota te to tikala kala ba maternité to tikaka bala to zonga ka biso na famille na biso. Ah makaro salinga pasi liwana salinga pasi na mutema azananu ake mwana mukie vraiment tiki bala na ye. Et là, on s'est passé dans l'hôpital, on a qui chasse complication, ni on s'est passé, wana. Bah, docteur, bah, ça a raté belé, bon, compagnie, mon tour maternité, bon, ça a raté belé, mon katom, ça a mis ça tout trois. Ma chérie, Kobo, tu es ma Nzambe, maman, autre se poser la question, tu es tout Nzambe mituna. Ah! Caroline! Aïe. Merci, maman, qui dit ça, non, aïe. Derrière la maman de Sion. Nzambe na ngai. Naozanga maloba na yebi. Nazbate. Nazangi maloba mama. Nazangi. Naosala kutu ba voice na otinde ba voice ngabi nazo ya kine. Bombela nga bloka bien. Nzoka ne déjà za kufi na ye.
naotune bilo nozala ngozala baclosir nazo basalaka periki Caroline opesi mpasi mama na bana na yo opesi mpasi na bana na yo mama na ngai opesi mpasi na bana na yo yango bamboka na biso mpe kaka ta nzambe biso boyo tobota bana mibale makolo 4 na siège mondele aweni kobimisa bana mpa sauve molimo na yo nzambe na ngai so mpe eza mokano na ekokisa mama mwasa bato courageuse oyo Caroline omoni nini ko mama na ngai omoni nini mère des opprimés na oyeyo Caroline mama naza makambo aloba te merci merci na lève naza makambo aloba te kitisa nonga pardon kitisanga Allo Ursule okobakisa eloko Allo ma queen. Ya kobakisaka mpona bandeko bazomata en tout cas liwa nzambe nde apermetaka eza nango te kaka o mpo aboti na kisasa mpona boye no nzambe nde apermetaka na ye nzambe ka nde apermettre liwa ya mama Caroline elekela lolenge oyo yango elekeli donc on n'a pas le choix nzambe nde apermettre eza kaka mpasi tobondela kaka olingaka mama Caroline bondela kaka mpona ame na ye kobondela mpona bana oyo atiki po toyebi ke ezalaka facile te surtout mingi soki mama akufi atiki bana toza na bahistoire ya bamama bakufa batika bana ce n'est pas facile alors soki olingaka ye tobondela kaka mpona bana oyo batikali kobondela kaka mpona ame na ye c'est ça le reste kisanza boye nzambe nde ayebi c'est ça. Merci vraiment. Ok. C'est grave. La famille, namonaki commentaire mo namoni bato ba ramasser commentaire en onde comment akomaki je pense comme ne soy maeva akomi eza kobotana liboso et tout so indeni Congolais pa yeba ne makambo te mais ndalinga kokolobela ngai na ute webisa bino ke so moni kozala makambo koloba koleka o biso to akoloba awa c'est facile en tout cas fungola no ka live banda koloba awa to panza sangwa via moto te elo te lobela te parce que bana 4 5 o bana bazaki ya yete ya wane ta biso te donc c'est ça on peut pesa ba détail pena fongola ka live chez yo ofongoli obanjo pesa ba détail po bino bokoma loba trop ba vie ya batu bokoma loba te du moment où ye moko asala tira la osala live te pona loba ke ye azayanga ye o azayanga te o ye dini o libala te nini yaya on respecte apprenez à respecter les gens c'est très important vraiment ma queen biso atosala ni débat ya bana te osoki nini tolobika akufi atiki mwana voilà le problème ane ke bamesala na balive na bango na ya oke koyeba bavie ya bato c'est ça ya oke koyeba bavie ya bato na ndenge alukuta mpe na ndenge asolo te voilà c'est ça na minute oyo moto akufi oza na mposo bando oyeba ebele oza ta membre ya famille te est-ce qu'on peut faire ça vraiment toza mawa ndeko na biso tozopartage mawa ensemble mais bino boza na mposa boya oyeba boya kozwa source boya kozwaka bamatière non te na ona kati zanga na bloqué au pardon biso tolinga molimo ya distraction te pardon yaya si tu es en Europe va manger les pâtes biso à te rendre hommage na Caroline donc voilà en tout cas na lobi nazali vraiment mpe na ida oumela te po bacontenu osala eza tellement mpe ebele donc c'est ça quoi et moi c'est triste ma queen c'est triste sango ebebisi journée nazoyebisa mawa trop ebebisi journée vraiment mwasi moko bien makasi gentil posé na balive ne jamais afinga moto arépondaka bien gentil vraiment mwana tikali oui
Donc c'est un peu ça la famille. Il a pas parfois na mituna nzambe mpenza mwasi fale pa kufaka na opesa vie. Ah, Ah, c'est ça. Nzamba ana mystère na ye biloko mosusu na soki mystère otoka na na ye koposer vraiment. question oya oriske kutobela na motu pamba donc nzambe aza na bamystère na ye oyo ke moyen comprendre yango eza te au fait okocomprendre yango po soki otala bato mabe baotika bato malamu baokende ya beaucoup de questions même Baokende. là donc ye moko ayeba pourquoi moi je pense que c'est comme si atikela bato mabe temps ya koluka bobongwama na otikela bino temps bobongwama Yoluka kobungama. bongola motema je pense peut-être mais bon moi j'ai pas envie de trop expliquer les choses toya koma bapaster apamba na baprofeta Mama likambo abongola motema yango ata tolobi motema congolais yango nzambe kaka les saluts individuels pardon nzambe kaka moyen te soki oboti ozongi ndako bandeko fo okomisaka nzambe ngana kama bato bakoma omona ozozwa bebe na neti tokomona bamama batiktok a ozozwa mwana no ozopakola ye makiyage mwana 1 an kusita ozotia ye makiyage ozotia ye balase frontale ye le mama Tout à cause de matalana mama. kaka wana mpe tokobenga contenu donc otia no mwana no en danger mpona contenu na yo ya buzoba ozotia mwana bakolo ekolukela ye bacancer de peau bakolo ekolukela ye badommage na peau na ye mais franchement les mamans d'aujourd'hui si vous savez ce que vous faites nayebi te nzambe asunga mpenza ndeko outi omata peut-être connexion na yo nde ezodéranger pour biso ato wana biso na connexion stable donc essaye de revoir chez toi là-bas donc c'est un peu ça fait très très mal. Hello Natacha. Hello. Allô, bonjour. Bonjour maman. Bonnie. Ça va bien, merci. Naomba nikupigie Karo asema nakupa sinasa kufi c'est vrai. Oui, akufi maman. Akufi na nini na lobby nalandaki live ne lobby ya. Je crois lobby c'est vendredi. C'est ça kena ekobota et puis akufi. Ndanga nasa live baza na zemi. Nzambe na ngai liwa ye. Kaka opesa bino ka au revoir kaka. Yesu na ngai mondo ekomi nini? Azaka na mwana moko wana. En tout cas atiki bana. Yesu na ngai. Namoni akotika na live nde salinga apasa nabenga nana tuna na yeba poson te. Merci beaucoup en tout cas. Ekiti sanga. Hello Natacha. Maman, bonjour. Bonjour maman. Maman. Je sais pas, on a pas mambo ya familia Karo. Ouais, Karo. Natacha c'est là, même ma famille a plus longtemps. Natacha c'est là. Hello. Allô? Oui, allô maman. Maman. Allô? C'est à vous de Dieu. Bonjour. Natacha c'est là. Oui, bonjour. Bonjour maman. Nakotika la live na oleka bo Caroline nakufi na nini mama na ngai. Olobi Na la oleka kala moi live nakotiki Caroline akufi na nini Kima mama Natasha nde fala fungola micro yende yaki liboso ya mama koto. ta mama kina ekobota yango. Oui Natacha, désolé, so kofungola no micro. Bonjour maman. Bonjour maman. Bonjour maman. Olamuki kaka na stongo oyo tomoni sur les réseaux Caroline akufi. Tozomituna ya Karo akufi biso na nini nga nabi te nabenga cousine nga Beya bavanda na ye bazala na ye proche nabengi Beya alobi na ye makambo liwa ya Karo te akufa nde nini
lelo ozalaki dernier rendez-vous ya Caro na hôpital fabima na ntongo ngabi te bien namoni batie na bareseau ya Caro akuba osele balive ye alobi biso tobenga kondoi totuna beya ye obenga kondoi ye bazalaka na ye kuna abengi akuli aye koconfirme ke ya Caro akufi na mpasi akobota akufi lelo mosusu te o tension o eloko bezwaki non kaka danga kopasi kaka pasi ka nde ezalaka mwasi nyonso ayoki mpasi akobota bato hôpital yango moto esali akufa eza lelo mosusu te kopakisa mikolo nango bato baolukela ye azalaki na problème bo azalaki na maladi te azalaki en bonne santé iko ezalaki normal maladi te problème te ezolekela bato ebele na famille baoyebi makambo te nga nde mo nazoyebisa bango nga nde mo nazokomela mo nyonso tuke notala boye botala boye mpo namoni yango na kati ya réseau olobi yo oza nani ya Caro nakoloba sa grande sœur mama Hortense abalaki papa leki na nga d'accord abali papa leki na ngai donc mama nayebi te toloba nini moto aoke mobimba boye aokende mobimba azalaki na live na ye biloko nekute ye ya koteka ngambalola ngambepesa makasi courage na bino ngambapesa makasi ayeba te eyiko atiki bana na nani yesu okolo likambo nene boye nzambe jésus. En parlant de bana azalaki na bana 5 ou 4 au total aka waza bana soki na otali bien akozala bana 4 nzambe likolo na se te 4 plus o atiki plus o auti obota o kolo tako bambalola mama nakiti live namona bato baokomela ngo ebele na WhatsApp na répondre bango courage beaucoup de courage ma sœur Natacha merci mama Nzambe donc c'est un peu ça patient ça passe pasi makasi makwenu MK la peu phrase bonjour maman nani akufi moto aza na miniature ndakufi pardon moto totie na miniature ndakufi yaya mawa mes condoléances vraiment merci beaucoup ma fille merci abelaki akendaki kobota ndakufi mwasi kitoko mingi olobeza te. Il n'y a pas de problème. Courage à tout le monde, en tout cas. D'accord. Matanga eza ba détail oya sima. Pour le moment, sango toza nango ka yango wana. D'accord. De rien. Voilà. Voilà, ça fait mal. Makaro abebiseli bato nyonso journée journal lelo baby. Makweni yo emo oyebika ndenge ekendelaka toke lukaluka na totambola na oyebika masolo ngo ndenge ekendaka nayamba moto asika mama mbi elo mama mbi Hello, Caro, c'est triste, Caro. Isabella Caro, Caro, tu qui me sens Caro, je suis. Caro, t'as une bonne mission, tu as confié na préclampsie. L'éclampsie, Jésus. Maintenant que tu as ça, que tu as préclampsie. Caro.
otiki bana nani nzambe si jeune kana na ngai nzambe éclampsie eza malade attention éclampsie eza attention ekanga bato grossesse à surveiller nzambe liwe nzambe to rendre gloire comme on dit dans circonstances nyonso to rendre gloire Seigneur biso to lamu ki to leki macaroni eloko te Seigneur biso to lamu ki to tsingi to sele eloko te Seigneur tu fais grâce à qui tu veux Seigneur Jésus Jésus, on n'a pas de moitié, Seigneur. Nous te disons merci. Oh Seigneur, tu es ma caro. Une femme grande qui a Seigneur Jésus. Nous te disons seulement merci. Seigneur, on dit pas qu'on soit bota. Seigneur, prends soin de ces bébés. Prends soin de ces bébés. Connaître maman a été Jésus. A fait encore la Rachel. Attends, quoi, Benjamin, mon équipe Rachel, t'es maman a été Seigneur, prends soin seulement de ces bébés qui viennent de naître, ils sont innocents, Seigneur. Je n'ai pas de choses à dire ni à ajouter. C'est triste. Que Dieu donne courage à papa, à notre papa. Bon, c'est comprenez. Il y a un groupe à Sinac. On appelle ça papa Caleb Makassi. Bande quoi Sinac Makassi. Ah, c'est triste, rien à dire. Il y a un besoin d'appeler Clamsi. Docteur, le but qu'on s'allait forte. Comme il m'a moi si ma cassité. Le Clamsi n'attention aux hommes et maintenant mouton kachali boumou. Comme il a des efforts à fournir. Et il a stressité. Ah. Rien à dire, Seigneur, nous te rendons gloire. Devant la mort même la méchanceté ne peut pas arrêter la mort. Même un bon cœur ne peut pas arrêter la mort. C'est lui qui est le maître de tous ces dieux. Nous sommes malades. Nous sommes robots. Nous sommes robota. C'est lui qui est le maître de notre souffle, de notre vie. Il a décidé. Que pourrais-je dire encore? Seigneur, nous te rendons gloire. Une femme avec beaucoup de savoir, beaucoup de savoir. Une femme avec motema malamu. Nzambe totiki ibotane na maboko na yo, mobali na ye azolela mwana batikele na maboko. Seigneur totiki bana na misato bayaya na maboko bakomi 4. Totiki ba maboko nzambe. Nous avons rien à dire. Si ce n'est pas que de Dieu merci. On est tellement choqués. Samedi à l'élo, on est tellement choqués. Hier, je suis choqué. Liwa Mama Caro, choqué. Choqué. Na la mouki kanakota bona moni le tout. Ndoko benga ngai ba confirmer mama bi Makaro kufi. Kanga na zo ngana na yebi na ngati na comprendre te. Na nga kufi deku tuté. Eh Jésus Makaro yote. Seigneur, c'est comme ça la séparation, c'est tellement douloureuse. Topamboli Nzambe, Topamboli Nzambe. Merci Maman Kimia pour ces lives. Ils ont apporté une appelée Clamsi. Tu connais, non? Nzambe Asunga. Nzambe Asunga, maladie robot, na ba tension. C'est terrible. Matbabot Rama Chombe. On a mutaboti moi na 6 mois, moi na 600 grammes. Seigneur, il y a mon comité na terre ma bon. Et que moi na tikali, maman kei, to le banzan benini. Le temps de la fin, ils ont douloureux, le temps de la fin, oui. Le temps de la fin, ils ont passé. Bah, pas autre que de cabo. Ça met ton commission. Nous allons te rendre gloire. Merci beaucoup, maman. D'accord. Merci, maman. Hey, attends. Ok. Donc, c'est un peu ça la famille. Comme ça, la live est bien. Mais il y a mon tout, il y a que tu comprendre que nous avons ça se sauter. Inutile, il y a des heures et des heures à répéter les mêmes choses. Je pense que beaucoup qui ont partagé à ta vidéo, on a une page déjà. Pour peut-être éviter nanzela pe ya partage na yo. Ceux qui bolingi besoin suite, n'hésitez pas boya na ba chaîne o isa fiable.
bokoki oleka na chaîne ya Priscille Botelwa TV, bokoki oya na chaîne ya Mama Kimia TV. Biso tolobaka na biso makambo to maîtriser te. O to maîtriser yango toloba. O to maîtriser te tocha en tout cas zolo na biso te pour éviter ya ko tukisa mitema batu, ya ko tukisa mitema ba famille. Mino mo boyebi kilelo bakoma koloba trop. Batu bakoma ko se permettre kokota na ba famille ya batu sans que ba en vrai de vrai ce qui se passe. En tout cas, moi, je vais encore interpeller au respect des morts, au respecter de Caroline. Elle était une femme calme. Elle était une digne femme, une femme qui se respectait, même en tant que mbongo nae, le lot comment on a batu ba osa mbongo ko katelaka batu mangala comme si batu ngo ba osomba bido ba nyama. Mais tout le monde a Caroline so il est là comme peine na moi mokili nae a fonda pe mokili nae batu ba comment ko osomba bilo pa nae parce que Aza une femme très calme. Une femme qui n'a pas de problème, elle répond les gens avec beaucoup de politesse. Une femme vraiment avec F quoi, grand F Penza. Donc, to respecter pe mémoire nae. Ata soki nzamba o permettre ko sali live na coin na po ba ko pimela ko sala live to rokuro ba te yo ko sala te ye sala te mution sa na droit. Maintenant on sala live pona makambo liwan de ko na biso ye ba ko respecter mémoire nae. Respecter les familles, la minute au bas n'a pas si. Donc c'est tout ce que moi je peux dire. Si on en a besoin à suite, au y a ba chaîne nabiso, au y a ba page nabiso, au rejoint ba suite ya malam. Biso bilobela, to boya na biso bilobela. Alors na tiki malobasuka et pas Ursule. Comme ça to kata live nabiso. Merci beaucoup à tout le monde. Vraiment merci beaucoup Mama Kimia. Merci beaucoup. Merci pour la live. En tout cas, merci. Na sepelera surtout na sagesse na yo. Ils ont vraiment bien. Ils ont vraiment bien. Nzambalola, Azoka Lokumu, beaucoup de courage. La famille Mobimba et puis mes condoléances à tout le monde. C'est ça. Allez, ciao ciao à tout le monde. Tokutani. Bye bye. Voilà, c'est ma soeur Tozu suite Moussoso. Ok, bye bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.